Bonjour Balandi, à RD Congo Info.fr, tout le monde est d'accord. Kakanengi Tulobaka. C'est bien moi, votre humble serviteur Grady Mouya. La pièce maîtresse, c'est autrement dit Ibenge de la presse congolaise. Balobi, c'est Nazolo Beloro Nasekagapo, ils ont déjà confirmé. Il y a mon grand prêtre César Ngadi. Ngana bengake papa parce que azwanga na zéro ti lelo bomoni Grady Mouya beaucoup mon la Grady Mouya c'est grâce à lui donc mon boss mon papa tout César Ngadi que je salue. Lelo nga Grady Mouya ekamwisa bino te nde bomoni nga lisusu na numéro ya sika na bino déjà que naza na invité donc bon message na mona nga na ba réalité na banzela banini tout ça message na mona nga na ba temps de rire mais lelo na ye na eloko moko parce que bino nde bosenga kinga et tolobaka biso toza bana misala na bino tango bosenga ka biso toza obligé ya kosala yango. Alors lelo moi Grady Mouya votre humble serviteur na ye wana pona kosepelisa bino ndenge bosenga kingai o bosenga kingai na ye lelo kokokisa yango. Ezani ni demande na bino ezalaki boyeba mutu oyo ayembaki nzembo oyo tobandaki ko illustrer na image ya Papa Wemba. Tant tobandaki ko lakisa bino ebembe ya Papa Wemba nde tozalaki na ba palais du peuple nde tozalaki na ba morgue partout. Ezalaki na chambre moko tobandaki ko beta wana tobandaki ko tcha. Alors bo déranger nga ya trop bo bengi nga ya trop et na lingi na lakisa bino mutu ango boyo ka bino moko et kombo na parce que bansu bande ko benga nga batuni est-ce que zali frère Guilhem Mizwa nde atika kinzembo ngana na studio ou comment. Mais moi je vous assure que frère Guilhem Mizwa ti akufaki atika kinzembo na studio te abimisaki banzembo na ye nyoso et lelo mutu o ayemba nzembo wana na si mama mami balobi respect na mama mama mamina otuna kingai ezaki pe na posa nzembo wana pe botuni bokozwango ndenge nini. Alors nga nazalaki mieux placé te ya koyebisa bino ba makambo wana nyonso. Alors kolo na yango mutu ayembaki yango azana nga lelo na plateau nde bosengaki ngai na lakisa bino ye. Alors yende aza mieux placé ya koyebisa bino nyonso wana et sans plus tarder nde na mesana bilenge yango ya RD Congo balobi César Ngadi fimbu na fimbu bazuwa pi kotika bango te bamela pema bamela pema baluka nzela bapakata mbangu. Sans plus tarder tozali na frère Daniel Kapika ingénieur kelikela na sima caméra ndo mesana ko pesa bana poto bilengi zola biso déjà frère Daniel Kapika mbote ndeko Daniel Kapika mbote papa Grady Mouya kola pambola yo merci. OK bomoni ye wana ye kombo na ye frère Daniel Kapika muto atiela kibiso nzembo wana na marché nzembo wana na bimité je pense bon nga naza wana te pona koloba wana mais tozana ye moko nde na yebisa kibino frère Daniel yeyo mutu oyo ayemba kinzembo wana. Alors bokoyeba ba détail nyonso kaka nde botuna kingai et bokoyeba yango nde tozana lelo frère Daniel lelo ezamba no ya liboso oleka na RD Congo Info.fr monde entier bazotala yo César Ngadi mobosa azotala yo lobali loba moko na batu nyonso oyo bazotala ona mokola lelo. Papa Grady merci kola pambola yo pona na chance opesinga et puis opportunité opesinga ya koleka liboso ya monde entier ko libérer oyo qui vraiment besoin na kati nanga. Donc nga frère na bino Daniel Kapika kando to benga nga wana na si na ko pesa melate et puis ne si lina nouté wana za kina nous paye chanson donc ils acquis comme extrait nous sommes toujours na monde de la musique kaka concerné telle musique chrétien donc au boya ki wana les chansons moko à part wana les chansons ça les belé il y a tellement de chansons et nzamba sa la grâce et na binu bozozo ta rolandanga na binu bozozo temps ya koyokanga pour le moment. Donc Nzambe akota kati na bino bo edende ko na bino mwana na bino frère na bino donc ezala bien na kati œuvre ya kati œuvre na musala ya Nzambe donc ezala mieux que bo luka moyeni ya ko soutenir musali na bino. Merci beaucoup frère Daniel Kapika bandeko nyonso RD Congo bozolanda frère Daniel Kapika. Alors frère Daniel Kapika bana poto partout dans le monde ba yoki nzembo wana et okoko biso obanda musique quand bon ce qu'on a le but eza musique mon abandi na soit bane coulé voilà c'est nazoko ça donc musique eza obotama mais kokoma musique
ndimité eza ko botama eza une grâce que nzamba tie kati nanga pona senga ki yango ondo bomo nanga lelo obozo kanga lelo. Donc c'est un peu ça na foksa kité ya ki derrière ma foot eza kati nanga yango na senga ki na nzambe na libérer ngo comme monde entier bayoka o nzambe osalela kanga o nzambe asalela kanga o nzambe osalela pe bat misusu. C'est pourquoi on a yemba place mo loba ki makamunyo salaka etondinga na motema etininga na loba lokumu ezonga yaye. C'est-à-dire bato wa comprendre même sur place wana te. C'est-à-dire on nzamba sala kati nanga sala même la famille nanga asala même RDC. C'est-à-dire ça vraiment un peu vaste. Il y a pas moyen ko loba na banda musique là na banda yemba ba groupe misusu malgré yeba na ntema na banda yemba ba groupe misusu ngai ndoko na bina zuli kanisi ya ko sala groupe moko ningisa moko ya ba jeune comme talent to sangisi idée. C'est moi qui est le visionnaire. C'est moi qui est le leader. Donc, je suis le canissien. C'est Nzambe après ça il y a kosomba te mais il y a une idée réfléchir comment on appelle ça l'inspiration et utarapa nae. C'est pourquoi je suis libéré wananda mobo kakiwana mais eza ebele. Merci papa. Frère Daniel, toyokio malamu toujours lando vraiment malamu. Ndenge aux hôtels sabiso mais frère Daniel esika moko lobi et touché nga makasi lobi nyoso bayo to yoki wana ezali inspiration ko ute pa na nzambe alors esika ono lingo loba na biso nike non yo zo somba nzembo te yo moko zo koma ou quoi parce que na ibandeli boye ça biso ka kino banzembo na ngai nga moko na zo somba tu vois et après au romona et au koma que frère Daniel nani porte-parole moko abimi bien babenga bon banani bato bakoma ba chanson ba parolier abimi alobi no banzembo wana eza yanga kutu frère Daniel toyokana kina ye to banda œuvre après azui atiki singai tout ça tu vois est-ce que eza bongo te yo pe ozo somba na yo kosa biso ke yo moko zo koma ou comment bon na zupe dans chance wana te ya rencontrer parolier ou soit mutumu ape sanga idée na noter. Vraiment bande ko bondi melanga ngande ko na bino liboso na bino nzamba sala mboka moi je connais même pas ya kokoma ba chanson mais jour na bana ko nzembu na comprendre que Dieu existe tant que ngana existe c'est que Dieu existe le jour où ka frère Daniel a koufi c'est que Dieu pour moi mission na ngana nzambe sili c'est-à-dire ngai ko composer ba nzembu c'est une don vraiment que Dieu m'a donné. C'est une richesse que Dieu m'a donnée. Donc, Nandi Milaranzambe, on l'assemble à tout moment. Nandi Milaranzambe, il y a Bishop Mbambu. Nandi Milaranzambe, il y a Pasteur Seida, Pasteur Katembo. Donc, Nandi Milaranzambe na bango. Et tant on a tinzo ki likanisi ya ko composer banzembu. Tant on a likanisi ya ko bimisa banzembu. Dans Nzamba pesa inga yango, nazwa ki temps ko prier papa, nazwa ki temps ko prier maman, nazwa ki temps prier ma sœur, place aux Hollandanga. Donc, c'est un peu ça. Merci, papa. Bolandi, frère Daniel, Ndengazo, Loba, vraiment, pas de commentaires. Frère Daniel, na yamboto continue la question na biso na ko sepela Toyoka estrena nous yanzembo pour ba confirmer vraiment que non ezali nzembo na parce que banzembo ze belé mais to lingana nous obetela biso na nzembo wana na yambo betela biso ngo titre nzembo wana ezani oh to bande ko tchana image ya papa wemba titre nango ezani eza kembo na yawe. Ok frère Daniel betela biso kembo na yawe batu ba confirmer vraiment que yonde muto beta nzembo wana elongo na ingénieur kelike la zula to landa frère Daniel abetela biso na kembo na yawe. On y va. Nzambe bato wana posa ba mona loboko na yo. Nzambe bato wana bezo ba mona bikamwa na yo. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh. Alléluia, amen. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh. Alléluia. Mukolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai ko na yebateo na banzela nangai Belibota nanga ya
yango ngai nazongisa kema lokumu sepa na yo. Haleluya, amen. Kembo na Yahweh, kembo na Yahweh, limelango, haleluya, haleluya, amen. Kola pambola, yolo na Yahweh, kembo na Yahweh, haleluya. Makambo nyonso yo salaka, etoninga motema, haleluya. Etininga na loba, lokumu zonga na Yahweh. Makambo nyonso yo salaka, etoninga motema Yesu. Etininga na loba, lokumu zonga na yo. Hallelujah, amen. Kemona Yahweh, kemona Yahweh, toyembi hallelujah, hallelujah, amen. Kemona Yahweh, kemona Yahweh, Merci beaucoup frère Daniel. Bana poto bolandi bino moko à live. Vous comprendre vraiment que yende muto ayemba nzembo wana. Frère Daniel, est-ce que oyemba pa frère Guilhem Mizwa ou bien ozwa temps ya kozala na frère Guilhem Mizwa tournengini parce que tozo sentir vraiment tant ozo yemba c'est comme si frère Guilhem la muki. Est-ce que na ebité boyemba sika moko ou ozwa temps ya kozala na kata groupe na je ne sais pas. Vraiment merci Seigneur pour la question peu sur Tuningana. Donc ma réponse était ça n'a même pas opportunité à écouter notre frère Guilhem. Mais il était parmi bateau na daki ko pointer ko travailler mingi et puis azali mutu na wanda olinga mingi et puis nazo mutu mo ya ko yo kaka trop mais nazo ka chance ya kutana ya ko fréquenter papa Guilhem Mizwate vraiment nanute papa. Alors yo mo tango yembaka o sentaka pe na kati nuki ozo bimiselo kwa frère Guilhem Mizwa ou quoi. Normalement si son nazo yemba na sentaka ke non. Et c'est le mot boy et outil papa Guilhem Mizwa et ça katinanga mais na travaillé comme tel lui nazo linganzamba bimisanga ndenge nanga Daniel. OK. Batu batanga Daniel to batanga batangi nzambe ou ça na kati Daniel et puis batu comment travailler Daniel. C'est un peu ça. C'est ça. OK, merci beaucoup frère Daniel. Vraiment bana poto bozolanda frère Daniel azolo baza clair. Donc bateau Bondo confondre na frère Guilhem, lui c'est le frère Daniel Kapika. Frère Daniel Kapika yende mutu a proposé ki biso nzembo wana ya Kembo na Yahweh. Frère Daniel Kapika Kembo na Yahweh eza na 4 albums nini et album eza na combien de titres? Normalement j'étais inspiré que Nasala 5 chansons, 5 titres en fait, excusez. Dans Nasala 5 de moi chance ya ko sala na Kembo na Yahweh. Pour une opportunité, on est payé Samaki, il y a moins finance. Mais pour le moment, sincèrement, vraiment, finance, vraiment, pour le moment, on a la difficulté à continuer la chanson tout. Mais si Dieu fait grâce, on va faire vraiment tout au Brossenga. Nous, surtout Brossenga. Il y a tellement de belles chansons, Kati. Les amis ont commenté ça. Bino Monde Broyo, frère Daniel, message. Donc, c'est un peu ça. Frère Daniel, excusez, au lobby, album, ils ont 5 titres. Et lelo par exemple sur les producteurs parce que obisa biso na ibandeli ke non yo mokondo komaka banzembo. Alors lelo par exemple sur frère Daniel a coûté un producteur moko a proposé 5 titres et il y a monique album 5 titres za muké. Est-ce que okoza na capacité ya augmenter ba titre mususu ou ozaka limité na 5 titres wana? C'est pourquoi ne bandela bagi na rassuré na nzambe nanga. Papa Grady, je suis passé ici pour na le bel 5 chansons. Mais surtout total pour le contexte de 5 chansons il y a plusieurs. Il y a moyen de financer des hommes mais biso na moi ba hésitation parce que bon on a ça mon konzi. Il y a aussi ça misala wana yo moyebi. Babi les ouvriers méritent son salaire, c'est ça. Donc muto sala misala na ya salisio to aider yo, il faut mériter oyo wana. Et c'est un peu ça nazana ba chanson, ce qui producteur abi ke ba ki ça combien de chansons je veux le faire. Même na kato c'est un concert il y a tout. Je veux le faire. Alors bozolanda bana poto botunaki trop. Ye mon frère Daniel ngai na lemba ki ba appel tellement bozo benga minuit
1 heure 2 heures bozo benga ngai na lembaki ba appel trop alors na sepela ki na laksa bino frère Daniel Yemoko et contact ne yango wana na coin bozo mona contact na ye donc soko lingo contacter frère Daniel directement benga na numéro ozo mona eza ko afficher na coin o ba komi frère Daniel Kapika alors soko bengi ozoye moko bosula na ye concernant album na ye frère Daniel Kapika oyebisi biso te kombo ya album nini Son amour. Son amour. Son amour. Son amour. Pourquoi son amour? Bon, Bolingo Nzambe, vraiment, ils sont tellement vaste. C'est comme si son amour, l'amour, il y a moins de mobilité. Son amour est plus profond que les hommes. Donc Bolingo Naye, l'équipe, il y a Moutou, il y a moi aussi. Oui, oui. Ouais. Pour papa Gradi, Nathan on peut singer, finalement le belaka Nathan on peut singer. Sauf vraiment, il y a qui lobby, na koko loba. C'est ça, oui. Na habité. Et on se regarde dans le thème na yebaki Yesu eliki abasantu. Eliki abasantu nyonso na yembela nani soki yote. Ya on le yembo na ngai siki zakaka kembo na yo. C'est-à-dire kembo na yo eza vaste na koko bandoka kembo na ya wana. Na koko bando composer. Donc on a même titre wana au commission go banzembo belé quoi. Dans son amour. OK, merci beaucoup frère Daniel en question musu Ezali parce que ça ba question bandeko ba benga kingai bazalaki na ba préoccupation par rapport à makambongo on a zotu na yo en kembo na yawe to ki kembo na yawe est-ce que kembo na yawe déjà bimi ou ezana na kati studio est-ce que c'est ici album ou comment je ne sais pas bon kembo na yawe na necessité oboka ki wana eza maquette kembo na yawe wana voix boyoka ki ya frère Daniel ce n'est pas encore mixé ce n'est pas encore masterisé donc tozana na kati studio kembo na yawe necessité donc c'est un peu ça, tout ça a moins de difficulté vraiment il y a finance bandeko. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as vraiment une difficulté donc bana poto, tout ça difficulté vraiment il y a finance bana bandeko nyonso bozo atteindre kozwa. Bozo petan libaka là ya koyoka ngai mbongo nde et ça un peu moins difficile. Donc on a toujours liboso ya bino na miko. Papa c'est ça nzamba pambola yo. Batu nyonso bozo atteindre ko lambero landanga. Donc sans oublier maman mami parce que maman mami azaki na besoin ya nzembo oyo maman ko pas sociali nzamba baxelo ya mingi donc problème ezaka ya moyen de finance mbongo ndezalité ya kosisa biloko wana mais ba clip c'est un peu ça donc ceux qui bo tindelinga o boko kutana na yango ekozala vraiment bien nzamba kokutana nzamba kosala bino bozala ngo besoin donc j'ai besoin aussi pour un producteur, on a vraiment besoin vraiment. Donc jusque là tu as travaillé, si tu comprends bien na bande ko nyonso bazolanda biso, tu as travaillé aux en producteur donc aux travaillé na propre effort na yo. Si. OK. Si nazana vraiment ngamo na usala makasi na ngamo poser tellement d'inspiration na ngamo ko tellement za idée ya ngai moko te na ngamo fona beta un pas na nga pour bato ba comprendre vision na ngai. C'est un peu ça. Na usala ka ba appel de fonds pour na bande kwa poto nyonso bolanda ngai ce qui vraiment nzamba kota kati na bino nzembo wana kembo na yo et tout ça bino vraiment s'il te plaît bo hésiter te ko aider frère na bino Daniel donc ekozala vraiment bien je pense que kolo nanga vraiment abaxi na bino amiki on a nganga ko ba. Merci beaucoup frère Daniel tolobaki to yambi yo bana poto faut ba sentir yo parce que même ba producteur bazwa mutuka pamba te faut pas sentir vraiment que nos frère Daniel katina zane loko est-ce que à part kembo na yawe parmi ba 5 chansons est-ce que tu peux extrait il y a chanson sous parmi bah 5 chansons ils ont dans 4 albums attends nyo sauté mais moi extrait kaka parce que beaucoup mo banga ko yiba quoi moi extrait et ça la biso sous bien na batu nyo so oyo bazolanda biso to ka extrait deuxième extrait il y a titre o koko proposer biso. Merci place za nzema zoyemba utana kata motema tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu as plein d'amour pour tous ceux qui s'éloignent de toi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Alléluia. Tu as plein d'amour pour tous ceux qui s'éloignent de toi. Bien-aimé, tu as chanson mon corps, Zamba tika rabatute. So zi tango yo kanzembo yo. Alléluia.
esika bango bazali kolala ngai Danieli na telema na bondela esika bango bazali koreve ngai Danieli na telema na sambela poyo Yesu yolalaka te poyo Yesu yonimaka te poyo Yesu yotikala na nyonga moto te poyo Yesu yobwakaka te jamais elombe na ngai obundela ngai ngai na longa elombe na ngai alleluya obundela ngai ngai na longa na yembeli yo kolona bomoi mokonzi na ngai fanda na yo nakumisi yo libanga na talo vanda pemeni ya ngwene na yo esika baninga bazali koreve ngai Danieli na telema na samela elombe na ngai. Les tontons, les tontines, biso nos toyebi que tous en aposa, tous en news, l'information yamboka, que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini ezisa le manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona kosepesa bino babito kusuka wana te ka live ya mboka te meto bakisi pe makambo ezosala na mokili mobimba oyo eza bana mboka to la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora ya Brazzaville. Dans Sepela TV bokosepesama, dans Sepela TV boza réponse. Maintenant que boyebi eloko nini Sepela TV ezali, ne tardez pas trop longtemps. Bon contactez biso lelo, comme ça bokozala décodeur na bino le plus tôt que possible. Promotion la biso et continuer. Tellement de Sepela qui n'ont mingi 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, aussi c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuit abonnement. Du nouveau dans Sepela TV, les Télé Congo, et Congo Brazzaville et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Merci beaucoup, frère Daniel Tobomba. Tobomba parce que Tobomba banga mambo internet sur les amours mystiques. Baya oyibe la biso nzembo kitoko boy parce que ngamo kotango zo yemba na yoki vraiment balobarani do na yoki pina manzutukulu kati na ngai vraiment na sentir que eloko nzambe ezali vraiment batela eloko nzamba tie kati na yo et puis sala ngo na kubanga nzambe po musala no kende liboso. Alors frère Daniel tokoki zo temps mingité parce que biso to mesana kana biloko mikuse to tika ba na posa mbala simatan ba koyoka yo lisusu ba mona na ba œuvre mbala moko. Alors tozo chité déjà vers la fin ya mission na biso ya mokola lelo na ebité parmi ba oyo bongisaki tamso bongisaki question moko frère gardia tuna yo matunyo yango te na ebité rapidement okolo bango soki eza na question mo na tunyo te okoki lo bango. En tout cas nous surtout tuninga yaki vraiment aux qui vont m'appeler penser na ngai. Que Dieu te bénisse parce que Nzamba inspiré parce que vous avez peine à Moussa na Nzambe. Donc c'est un peu ça. Donc ceux qui vraiment moi ils allaient papa gradine et ceux qui tournent qui peu partout on a sur na échappé qui en premier producteur na bon sponsor ba il doit sunga ngai. Donc moi prière c'est ça, prière na ngiza yangwana que ba producteur ba monana bande ko poto ba sunga c'est un peu ça. Frère Daniel question à Souka, ceux qui les loges producteurs parmi 5 chansons na yo, dans un album na yo, les lots producteurs à Monani. Au cours sa producteur, on a combien de temps pour ça finition? Ce producteur a un bon on a eu. Et qu'on soit bien combien de temps à niveau où yo sur connu. Donc vraiment en vérité, tu ça la 5 mois. 5 mois la chanson tu aussi la clip mamou tout. Et puis dans studio il y a bien. Donc c'est tout. OK. Donc voilà Bolandi frère Daniel Nabo Kebinyoso ndenge asengi appel na ye na ba producteur na batamite mamalamu o bolinga kosunga œuvre ya nzambe ana ebiki boze belé mame milinzemba glodi kumanzamba Norvège bino bat bosunga ka œuvre ya nzambe grand prêtre César ngadi yo biloko botika kate donc botala makambo yo frère Daniel azana banzembo bien ngana zoka temps ya koke na studio koyoka c'est mon frère
nazo attend okende vraiment na studio koyoka biloko asalaka vraiment eza biloko moko lelo so mutu atie makamne en jeu akobungisa te quoi akoperdre te akobénéficier et puis œuvre ya nzambe ekokende toujours liboso babénédiction ekoya toujours ebele. Alors tosunga ndeko Daniel asilisa album na ye ekozala bien. Frère Daniel, to bandeko bazolanda biso à part numéro de téléphone, est-ce que ba contact Facebook ezali ou quoi? Et numéro de téléphone wana même na WhatsApp ba ko trouver yo parce que ba misusu basengaka WhatsApp et puis Facebook directement. Est-ce que vous pouvez ça rapidement Facebook ou bien code Gmail na yo, adresse Gmail? Donc Daniel Kapika wana na Facebook pour me contacter nga facile. Na adresse Gmail nanga ezali Daniel Kapika, c'est la même chose @gmail.com Daniel Kapika. Même na Twitter penazali Daniel, c'est la même chose. Donc na Facebook c'est Daniel Kapika, vous retrouvez nga facile. Na Twitter Daniel Kapika, na adresse Gmail Daniel Kapika @gmail.com. Na Yahoo Daniel Kapika -8 Daniel@yahoo.fr. Merci beaucoup frère Daniel. Mabanga na habité hein balobi ataza frère na habité libanga kozanga te quoi. Frère Daniel, est-ce que vous avez moi batu bazanga kate quoi, moi 2-3 personnes au pesa bango mboti na musika. Kola pambola ba onyo solandanga na misu na bosani ba kombo misusu yeli ya si place we. Samba pambola pasteur Katembo pasa sali visionnaire ya Seida. Kola pambola pasteur Bishop Mbabu, Nzamba pambola visionnaire ya centre de prière Papa Louison Makiobo na Suisse. Nzamba pambola ya frère Nangai Ridi Fukama. Nzamba pambola frère Nanga Penchou Fukama, il est coordonné à l'église ya centre de prière. Kola pambola basali nyonso ya Nzambe oyo na bosani te. Kola pambola ba o bazana même na libanda ya pays même na kati ya pays na biso Nzambe pambola bango. Merci. Ok, merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso ya mokola lelo. Tozalaki bongo accompagné na Reims Mouya. Balobi azane Jogo abetaka ne bale. Reims Mouya na pesi mbote. Grand prêtre César Ngadi mon boss na pesi mbote na bosanité ba yenye songa na travail kana bango équipe nanga ya kin. Na moni bongo Antonio Kauka, le German de la presse congolaise. Na moni bongo Mombele David Mombele Kosina Yuda yalo bakabo benge mingi Kosina Yuda. Na bosanité Christelle Kakuta, l'aurore de la presse congolaise. Les amis de Kleboa balobi Joli Bonge le président na pesi mbote siko zali vraiment mame Milinzemba na Londres mbote ebele Gledi Kuma Senzamba Norvège Dina Ipupa babi yo se koti na répertoire Dina Ipupa Mike Mouya yo pe na koti na répertoire pona yo ki komo Mouya Mama Elisa mama ya Gledi Kuma na pesi mbote ebele ba o ba yo ki kombote à la prochaine Bokoyo Kango to benga gadi Mouya to sululaka ndezalaka ngape numéro yango wana ebika ka WhatsApp Facebook. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yebateo na banzela nanga pelibota nanga yango ngai nazongisa kemolo kumu sepa na yo. Louia, amen. Kembona
Nkolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba ngoli